Ouais, tombé du ciel, tombé du ciel. Akwea, tombé du ciel. En tout cas, tombé du ciel. Et le romoro batufo batala mingi. Et mission oyo, ils ont le toujours bien fait, toujours exploit et ouais rasson droit de la forêt. Alex Ntima Kobo Sanate, Moro Tezoya. Moro Tezoya, il faut qu'on explique mon kilé, bah, on a catastrophe. De la forêt. Donc voilà quoi. Ouais, Alex Ntima, en tout cas, vous êtes là, vous êtes là, même pas pour une heure de temps, 30 minutes. Je que ma besoin, calmement posé. Donc, ils ont un problème. Mais vous êtes là, Moro Tezoya, ma maman, deux fois, oui, membran. Donc, on a capolo, c'est deux fois. Merci beaucoup, Tima qui est la résidence. Bonjour, bonsoir, et autres dépendent de la Air Oyo, au rejoint émission na biso oya lelo, votre serviteur Ego Boyenge na zoki moi temps, lelo na zongeli bino pour ba news elega ke belé, to bandi siko to zongeli masolo, c'est sans plus tarder, il faut na bana ko pesa mo ba dédicace kande zalara, na bani non na notre coordinateur na kati ya USA, Alex Tima, boss talara yo. Merci beaucoup de l'opportunité de faire ça. Donc, Alex Tima, na USA, donc, Bambote Belé. Na Bossanité, Yannick Kini à Rombos, na Johannesburg. Na Bossanité, Babi Moutema ya Moutou. Céline Simpola, moi aussi à Moutou. On a maman Bana. Donc, Bambote Belé, tout l'année émission. Na Bossanité, mon grand frère préféré, Jean-Jacques Bomboko, na Katia Londres. Mon grand frère, vraiment, Yoyebi, tout ça, même famille, même Makila, Yoyebi, place aux alliés, Bambote Belé, na Bossanité, Yamongali, na Kata Suisse, donc, il y a une émission na Bisso. De l'autre, au bête, il y a ma solo, n'engezo kende. Ma solo, oh, tu as au moins trop. Tu as au moins trop. Boye, oh, you arena, il y a fait canceller, boyena, boye. Oui, razo bête, le 15 février. De la forêt. Coup de chapeau, mon vieux. Le 15 février, dans le Grand Arena. Vraiment, je suis fier, en tant que Ndalois, en tant que Bandalon, vraiment, je suis fier avec toi, mon vieux. Je suis fier que dans l'ango au basculer. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire. Il dit, viens dans l'Aïji piano, papa chéri. Donc, nous sommes bien. Et puis Papa Chéri a dans la production le 31 décembre à Paris. Donc il est très bien. Nous surtout Toria Ropé Sabino, nous Kande Zalara, biso toza na pona bino. Torobeta li solo ya faire rigola. Li solo ya faire rigola. You arena. Na si boss figa, yem ta simbi côté à régie. Donc, la minute où on a la biso tamu panzio faire rigola, va canceller You Arena. Au moins, na vie, il faut qu'on ait un peu reconnaissant la vie. Au moins, makambo nezo kende, batu msuta msu bazo expliquer ngo bien te. Tika to éclaircir bino non makambo nenge zali. Au moins, na vie,
Faire Gol aza musicien oyo abeti na maison mère na wenge biso en tant que toza ba wenge to ba na wenge ya mona ba ilelo na yamba na mutu te na beta na masolo na ya wenge po batu bazoza na bulu yeki ebele na ba vena uta no mboko mama wenge te yo koti mama wenge tant wenge bandaka na 1985 ba les meilleures révélations de l'année bozalaka wapi ebele ta musu bazari na ba village. Oui, masola wenge te biso en tant que bana bandalungwa to beta bino masola wenge donc kanda ya danger ne na yeboye eza osamba te Faire Gola oza musicien obimi et pas vena biso ntsone malgré to ozaki na wenge 4x4 oyebi o elekaki na wenge 4x4 pe okutaki ba conflit esala ke non wenge ezala séparé lelo fona beta lisolo na kanda osakana te parce que ba Gaulois bokomi ba impoli très impoli bozo ba susu mikolo te bozo ba susu batute ce qui est mal bo chape faire na ba erreur et puis bureau ya malonga ezate biso to sapota ba faire wana mais na suka lango ezo futa biso ni bo manquer wera bo manquer jibe bo manquer donc boza batu moko boyebi histoire ya wengete ya moni artiste et musicien azozala na ba échec na ba production na ce qui est mal wana ezalaki nanu na kotaki nanu na mwa muke po ba comprendre likamni na yego lobalelo sans plus tarder to kota siko na émission avant to kota émission quand ezalaka mwa ba dédicace hein namoni déjà Mboshi lipasa mbongo Mboshi na kati ya Cape Town na KNUF bambote belé place ozali namoni déjà Mireille Bomo Boyenge oza ya na nga grande sœur na kin place azali bambote belé na bosente ni Chalomboto donc tant place ozali donc bambote belé quoi na kin na bosente mon vieux Jimmy Kwame moi na poto zo kenda zo beta dada na Cape Town Paris Belgique Allemagne bambote belé place ozali nga petit na bino za de bandal iko boyenge na kanda ya kosakana te pona mona bato ebele ba oya na ba ningu donc bazo comprendre te que masolongo ebandaka ndenge nini sans plus tarder to banana makambo ya You Arena ya Faire Gola You Arena ya Faire Gola eza cancellé soit disant tongokaki Mark Tabo abimaki 2 semaines avant après ça qui déjà mbela que ba billet zoteka mate ba billet zoteka mate boyna boy ce boto ba golo bo somba billet te concert eza cancellé mais ba golo tellement bozala no bino ba ignorant bo fini Mark Tabo bo misina zolo ne mulai ce qui est mal na suka nango concert eza kozala cancellé siko Mark Tabo aza na raison to aza fautif ozo mo teke no bozo kumba artiste la ndenga mabe bino ba golo no ba fanatique biso to ebi tant to support ba vie na biso ba JB Mpiana soki erreur ezali to yara la répétition to ebi si JB Mpiana oyote sala boy ndenge moko la maison mère à l'époque wera yo ka fanatique mais bino bo sala ngote bozo aider artiste te boy aider artiste na bino soit disant bureau est bien té mais bon s'organiser bino bolobi que non au production salamari bien té abeba na ba producteur eza honte un grand artiste comme Faire Gola robeba na producteur et puis et là mon na loba et le choqué bino mais eza vérité moi je dis seulement la vérité. Au moni likambo oyo ya You Arena pona nga soki nga na Faire Gola na robeta ngota pour les aba salle au fala la kisi biso de ba You Arena te la défense na yeba ki ngota fali nda ya che date 40 000 personnes You Arena la défense tant on a au mona Faire Gola
ache date na Adidas Arena faire rigolo l'accès sur Adidas Arena na yebaka te que non salle moko boye eza pa Adidas Arena faire rigolo ke na chemin moko boye bien subitement abeti Adidas Arena abeti na Arena Genève abeti oh na moni que ça va ngala sepelaki na moni que faire okele na voix moko bien malgré tout na Adidas Arena bengisaki V quadra et l'autre personne sous passe yango wana faire bengisa V quadra na boule nini na boité aza légende na biso ya musique congolais mais faire rigolo za wenge ozokimisa ba esprit yo zanga moyen obengisa faire et j'ai ouais en son to jibem piano vraiment pour la ngana mona ki yango eza okimisa ba esprit na ndenga wenge o ve na nga Blaise Boula loba biso na moni biso na wenge tu respectes bato on te respecte mais soko ye na babiloko na yo wana to boya yo c'est l'esprit wenge ça c'est l'esprit wenge faire rigolo ndio za l'esprit wenge te oza l'esprit quartier la tête on même Fally Ipupa a beta la quartier la tête mazana esprit ya quartier la tête a esprit ya wenge pour niveau à 12 fallait beta bato rozo ideta Fally Ipupa beta ka bato ba 12 rozo ideta Fally Ipupa grand moto à 12 donc il y a esprit et puis esprit a Fally Ipupa eza wenge na fana pena la tala jeune wana la bi te malgré toi un numéro 1 na musique congolais pour eza kosamba te bino bolinga ba lo babongo te biso ba to vérité to mona ba œuvre eloko esali mabe eza nini bureau ya fere soki eza mabe fere pona nini okende kotia date na yo arena nazalaki dessus tant namonaki date wana nano nga premièrement nazalaki vraiment dessus bato mosusu oyo basepelaki babia fere abeta mpe yo arena 40 000 place oyo fali abetaki malanda ngombe olanda fali point est-ce que fallait abeti Adidas Arena est-ce que fallait cette date au moins il fallait aussi ba chemin na ye tant baloba Renault zolanda fali il y a rien à faire c'est le bilan on vient na biso jibem piano comment vous allez l'esprit te fali et faire ngala mane okota concert ya rumba de jeunes tant ozana na rumba de jeunes na Bukaka na kota concert rumba de jeunes tant ozoyimba nzembo ya to bandaki alliance ya ngai na yo na ebi faire gola ruta ngengiri jeune moko boy avant kota nano wenge ba misuku ba ebi yote ba pata kunya ba uti ba mboka ba komi onga la golo cause la golo za mabete pour nos support artiste ça bien mais bon aider artiste ingérer l'équipe bino trop pourquoi bozara wana ingérer nga kuto ofinga nga dans les bons naza wana pour la vérité moi je suis débandade leki ya bajibe leki ya bawera ya osamba kuto ezate bajibe na dibabu bangala dekani o ayebi loko ba Christelle Louvoiseau na Paris Guigui Louvoiseau Micho Kilia baza na Paris la bayebi ba vient na biso ba Paulin Polesha oya wenge bayebi ba Mao Pesho bayebi kanda eza ya kosakana te boye ba respecter les gars qui ont vaincu wenge baloba yango sans plus tarder na pour ko lobela ba Gaulois bozo tambisa artiste na ndenge mabe boye ba ndenge nini ya kosolola kana artiste na bino artiste so azoba o mama mona oloba fera ebi ke o ra banalongwa fere oyebi ke makambo mosusu oyo sala desala biso pasi oyemba vie jaloux mais wera wana biso ozali na BCBG ta wenge panzani
biso kine na BCBG ba masala nga ba kine na Tchétchénie lokwa ba Mike Longange à Paris a mon na minute Mike Longange je vous salue ba tamor baza à Paris mama sœur Longange bandeko na ngai vous comprenez banda le kabwanaki ba parler ko te kabwanaki mais ba dumususu boza ba innocent boyeka ba golo ngana ko za golo ate moi je suis wenge malgré tout naza chroniqueur lelo mais je suis wenge mais faut classer ba mamususu na mesa obino bozo yebati azali na kanda ya sakana te omona pena ke na groupe bongo boy songolo pakala golo mo boy pa leki afingio mais na ko calculer te je salue Sugar Baby bébé formidable aux États-Unis Devin Touloulou papa BCBG balbi faire Vexas c'est Vexas c'est Kezongi Devin Touloulou na kati Europe na biso Maria Tumba toujours et là on a besoin nini na minute ezake faire rigola il faut azonga sima ninga ya lobala nzembo na ye tala sima zonga moto moni ba vie na yo wana ya wenge ba support yo ya trop mais au futi bango nini invité spécial na Adidas Arena Koffi Olomide ce qui est mal Koffi on pas y a l'esprit bien faire gola zoemba mais moulele ozote amarate ngai pena personnellement tango chaki date ya you arena ngala sepela ki na honte pour la mona onyozo landa mutu tika kolanda ba date ya fali o ache na salle oyo ezo sopayo so ba bazo ebisa o tenga na ebisa o vérité et sopayo sala ba date na yo au moins hérité Watanabe te abeti na salle musique salo to ebagite de tinga na bien on pas hérité ateza mukie mais ça va pour lui sala ba salle nondo bandaki omonika OK maman la salle à faire ya fali ya munene mbala moko omote repesi solo faire gola tika kolanda fali et puis concerne en pesa yo monde va venir na wenge il faut yo pena na ndenge ya bien faut OK no senga non pardon et pas wera son obisi wera et puis en public au bengi seta mususu no bengi se Koffi na Adidas Arena ke vie sori limbisa na yemba ki yo vie jalo faut ça là public pesa na beti maboko mais tant qu'on sali yango te yeba ke ba fanatique tu à maison mère ba se planoter wala ngam na biso atake bandalungwa so ba golo bozala mino ba impoli bo finga po bo mesa na ofinga mais la vérité a triompha et comme na suka ya un artiste ba production na ba komi ko canceler pour na bino ba golo bozoe ba ndenge nini ya oteya artiste te biro je na rokota kuna katite wana etali bino toleka tokota na mamususu wana ezalaka pona you arena ya faire rigola ndenge rataki atuka faire rigola zwa maele yeba ndenge nini ya ko traiter ba vie na yo ya wenge yo kasi we rata soka yaki na nini na faire gola abosa na vie jalo abosa na ngote aibi ke wemba e vie jalo chala suzi na e o le la comme petit wera n'est-ce pas faire sola bien o sola kilo biso bato bana wenge so ito telemi en tout cas mabe gozala po otika la kolega wera na fanatique otika kolega jibe na fanatique malgré ba gola boyaka mobondo ya nini ba viena ba beti ba sala minene déjà respect il faut ça sans plus tarder toleki tokobeta lisolo pe héritier Watanabe auti kozwa
danseuse ya Fabregas. Et puis si moi mbutu Fabregas arabi etaliete abimisi crime robo etaliete. Héritier Watanabe et ça a passé moi c'est pas le héritier Watanabe il y a ce recrutement mais Fabregas arabi etaliete. Fabregas héritier Watanabe aza yo benga reta mususu chef d'orchestre na maison mère conseil na ngina pesa aza adversaire na hote Fabregas na yo répondre yo pena na yo répondre au moins songo za la bien na wenge ko touchara héritier Watanabe te héritier Watanabe aza moko ya ba soldat ya wenge docteur ba otanga ba soldat ya wenge wataza et puis wata lekio na nyonso alekio na mbongo alekio na makambo ebele amema ba orchestre plusieurs fois na poto abeti ba salle koleka yo et puis ba musique ba album ya wera ya Watanabe et ça la succès koleka yo donc zalaka na limite wana sa Fabregas à part Yamado na Zikida o ça la succès mais surtout bito tanga ba album a wata na ba rumba ozate donc zala tempo yebala o respecter les gars qui ont vaincu na ozo ngana wenge wana toleki yo kuna rolo bale belete tokei sikoyo na conseil ya we en son na grand arena vient la rançonne ba félicitations vraiment na moni obimisi date na yo o créer arena na yo na yeba ki grand arena azate biso tout on ose la wera acha date wapi to no buleta musu yo arena to Adidas arena mais tant que oza wenge oza le phénomène bino bunu bolaxi biso nzela bo beta de ba sala danger allez pou to sutuki en tout cas oui en son coup de chapeau mon vieux place aux Ali bonne chance kaka et puis tous en concert à JB Piana le 31 décembre donc bonne chance p viens à JB Piana donc tous en sous et là on a rôle ba souka eza ya souka penate na kota na mona ki pe anniversaire ya mamasi bon anniversaire na mona ki yango il est très bien vient à croix malgré tout il y a le garara ba na wenge ba anniversaire na mais ba anniversaire na été tout le monde qui anniversaire il est très bien mamasi bon anniversaire et puis Bill Clinton il y a Bill tout le monde a bientôt azaki pena wera tant mususu pe a aux invitation na grand arena et pas venir na bisonson mais to boye zalaki ndenge zalaki banga ba invité pas fali malamo c'est le obimio ko ya te ko mekate ozala ngulu to c'est le tika makambo wana c'est le scram tata mapasa ngai naza moko ya yo ya bandal conseil na pesa yo ko tuta ba border te na bana ya bandal na bana wenge surtout net Bill Clinton azaki o bozaki na ye lokola yo za na ngambo ya za na ngambo donc elie na yo ko tuta ba border wala te et puis so wera obengisa mutu et ça la bien soit bien c'est moi en Bill Clinton et ça la bien tout le monde sur Bill Clinton na scène et ça la bien ma casse nazo kene avant la comme la question à souka na profiter na pesa na moi mbote na ma batu na ngai donc la vie Tonino na Cape Town na kati ya KNUF mokonzi Tonino ya yo ngwana na bosante mon grand frère ya Dadi Lindo mon grand frère na bosante Dieu levé yenga mon petit frère na bosante Christian Bachuli na kati ya États-Unis ba mbote belé Alain Mbongo papa BCBG na kati ya Cape Town ba mbote belé quoi na bosante Fabrice Mukalai na kin moi mbote et ça la vraiment bien moi ba dédicace Darli Doueme mon thème
Maman Kereona, Lydia. Mauvais Kassa. Moi, mbote ça la bien. Pour la comme na nini ya suka, ezake. Na moni na auto landa ba classement ba palin, vie mon père la kesi ba palin na ye. Asali on ndenge fara sala, so asali fumbo to mayebo. Et reba. Mais ma solo ba palin, nani JDT pas boyango. Abi ala la ndako mutu te. Mutafuta la repe ndako azate. JDT mulopwe. Donc soko obeta ma solo ba ndako soko za toro. Selon JDT mulompo. Mais na mukuse lo nga na rolo bala minute ezake. Surtout to beta ma solo ba palin, tout ça la classement. Numéro 1 est JB Piano. Oh, boy, on est allé. Nasi les canaux brutal. JB Piano. Numéro 2, on va parler de ça. Senti dans l'Amérique. Kofi a souvent dans les États-Unis. Malgré ça, on modifie parler de mon Flori. Peut-être que tu as numéro 3. Kofi a l'omidé. Oui. On a classement dans le lobby. Et puis le numéro 4, ils ont clair, ils ont fallu pour pas. Malgré tout, il y a des vie, mais il fallait pour pas. Coup de chapeau, 5e génération, ils ont ma. Donc c'est un peu ça. Surtout, il y a 5e personne, ils ont fait rigoler. Parler à faire rigoler, ça va. Tikali, peut-être, tu as héritier Watanabe. Héritier Watanabe pe ça va, parler na pe ça va. Mais ba batikali ba débrouiller. Nena mona parler mundi bu pas zo la ki sa koto fabrication koto ba débrouiller, ba luka 7e place. Classe meza bongo ngam na lobby. Des bandal. Igo boyenge des bandal ngam na lobby. Il y a rien en face. Et bien on vient dans JB Piano. Toleka. Donc le là na kanda na répondre non mambwana ou esenga ngeno na répondre na si bo comprendre moi ma dédicace à suka ka neza la kaka patient ilolo karambongo patient ilolo na Johannesburg mutambongo amuninga na te sugar baby bébé formidable aux États-Unis donc Davin Touloulou na kati ya Europe donc en tout cas na sepeli to suki wana nanu pour un épisode David Mombele, l'homme du moment, Talara Rayon, on s'appelle la mission, on nous kende. Tozong et la bino. Ciao. Travail même qualité, net pièce soit Berlotti. Oui. Et ça 910 €. OK. 910 €. Fallait normal. 910 €. Mais ce que soit nati la boutique là, on s'en va on a pris assez. Bon. Donc, quand on a la biso, ils ont côté. Donc, toujours ça la même qualité, mais tu tiens au prix assez. Vraiment. Donc, est-ce que mon batunde est-ce qu'on photo timber là? Parce que place où qui bim ça 910 €, oui, awa, tu peux on a fond bon, mais même qualité, même qualité. Voilà, nous avons même qualité, au lieu de nous bim ça 900 € quelque part, et puis mon oiseau travaille, ils ont des habits zawana. Ils soutiennent tout, c'est soutenir quoi. Le roi de la forêt, Mobali assis de Jim Mampata, tout ça awana, lumière, la lumière de Tirki, bien baptisé par Mampata, le général de Depanzo. Le roi de la forêt Nazoya, Denabaki, Banawenge, Kozonga Nangai Boyeretu, nous avons le roi de la forêt Mbalamoro na Chicago quoi to mona wana to koma ya subo moni na lati forme o to na lata na to do kuta na le roi de la forêt donc ça attire la boutique parce qu'ils ont vraiment collection o ngana sepela na